Felisa Lobi. Ava Baba Labino. Demboye. Nade Kazagene. Again. 15 minutes ya mayebisi minutes zomi na mitano ya mayebisi na océan du Congo. Vraiment bandeko balandi mbela na bino yokani Anita Babin Poupée à famille il faut que yo moto a sali pena makambuna mama Adja Awa assalamu alaikum na ba musulman nga nyoso vraiment ba pesi biso espace ya 15 minutes pour mayebisi makomela bayi molongo mobimba na République démocratique du Congo pe na monde entier. Vraiment ya mboto kota penza la mayebisi na biso na pesi bongo vraiment mbote na kabuya l'homme puissant na sima ya caméra on n'échange pas l'équipe qui gagne. Cordon abisso ya Océan du Congo mbote pena da Costa du côté montage mona mobala lela na nzambe lokola maya komela pe merci encore une fois la pape J directeur ya recherche pe stratégique pe sango mokonzi parrain ya bémission babisso et puis wana vraiment la kobosa la mon ami de tous les temps de tous les jours Juno Loswa merci encore une fois na Alino Moke Monseigneur bande ko balandi to koti pe na mayebisi ezali kondongwa mayebisi mazali penza ebele ya siki ya mene bande ko ngai penza tokeno na likambo matali coronavirus pambate na monde entier penza likambo ezali kosala passe ezali bongo ya coronavirus bo monde ezali koboma elongwe corona e komisiko likambo ya kozwa ba organe nde ezali kosala biso mawa ndenge penza bande ko la biso ebele bazali kokufa pona kolongola ka bango ba organe yango to pesi penza mayebisi e komela bele bande ko bipai binso ete bokende le sous l'hôpital ote mikolo mizali koya océan kolekela bilo na bakisi ya bokoko lo lengeni bobala kosalela balumba bokosalela kisi wa biso ba nini comment on appelle ça bangadiadia bokolia ba mondongo bokolia ba makasu tokola kisabilo biloko nyonso ya komela lo lengeni bokosela yango na mikolo mizali koya na océan du Congo toleki na mbango peut-être zali kondongwa kuna poete kaka tozali na coronavirus na Corée du Sud vraiment epai na bango corona et quotité kasi bande ko bazali koloba ete boni na Corée corona et quotité est-ce que bango bazali ko bomba information la bango la Corée bazali ko bomba yango pola nini bango balobi te ba milengeli pambate bazali na bango na biloko bibele te pe na bato na bango ba milengeli pe na ndenge na bango Corée du Nord vraiment ezali Corée du Nord bande ko ngai tozo rectifier mbala moko poto tangi yango sikoyo komi balobi ete bango kuna coronavirus ezali te la Corée du Nord et koti lango te kasi ba imboka balingi ko koti na makasi balobi ete bango bazali ko bomba information to boni bango balobi epai na bango ezali te kasi moto moso alobi epai la bango so ba monika ka moto azala coronavirus mabomi kasi bango moko balobi bakanga ki biloko ba bango ba boyi ba métissage ya bato bayiki na mboka la bango ba boyi yango na corona ekoti te na Corée du Nord maboko pona bango po corona ezali te bande ko balandi tokei penza kaka na makamatali corona boyoki Félix asi asinyaki vaccin koya kasi toyebisi bana mboka ete basala yango te pe bazali kolaka biso ete bakokitisa virus mususu na juillet pona kaka baboma biso ezali na tango elanga wana pe tokozola yango ba précaution pour nzambe azali kolobisa bango po ete ayeba ndenge ni akosala na bango tokei mbala moko na République démocratique du Congo tolongo na monde wala na makamatali coronavirus toleki sikoyo mbala moko na République démocratique du Congo boyebi ete bino nyonso bakangaki mona mboka Vital Kamerhe wana tositolobaki yango po ete biso tozalaka na mai tokende kotala mona mboka Vital Kamerhe koyoka bisika basambisaki ete toyebaki ete okilamba mo président Makala pona nini akei président Makala ezali bongo Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Kabange nde ateki na masolo bato basolaki na je l'aime ezali nango makambo ya 100 jours te o ya rétro commission te kasi ezali bongo maye oyo basololaki po ete yake ndeki pa ya koloba makambo ebele yena Félix Bandai koyoka la te po la likambo etali ba vaccin kasi mona mboka komaki pena pembeni pe
a bimisamo a sekele yango kenda ko solola Kabila nde Kabila enregistré qui à l'axi yango Félix nde bomoni a qui prison yango lokola bato bazali belé la 100 jours wala ndomoni bazali ko kende kasi na ngambo mususu basengi pe bakanga kabuya na mark kabundu po ete bango pe bazali na mwa maboko la bango na koliaka misolo nini ezali kondongwa sikoyo na UDPS bande kolanga UDPS changer bitumba lango ezali ki liboso na INC Vital Kamerhe yo ala boloko provisoirement kasi lelo moto oyo atelemeli bango alia na rangenda baimboka Kongo ye pena alia na rangenda ye wala atelemi alobi congrès na ye ezali bongo kala mingi te akopesa bino moko boyoka ki mona mboka mokolo kaka azui ebonga wala ya président ya Sénat alobi soki président de la République azate yende moto akotelema kasi mona mboka tambo mwamba alobi lokola crise ezali na République démocratique du Congo Yé bongo akosalisa congrès kasi na kolobaka maloba maye selon article 14 ya mobeko likonzi ya mboka eza bongo bakoyi kopekisa ete akosala congrès kasi nini bazali kolekala ngambo ya UDPS kabunda tomboli mbala mo mongongo babeti bango flèche alobi ekoki kosala mate pamba te ezali coup contre présidence de la République Félix lobaka ROE toyebaka pamba te toboyi okendeli biso liwa ya musée Laurent Désiré Kabila bande ko balandi tozalika ko kena République démocratique du Congo pamba te ezali opesi mbwa aboyi ko kangama ko samba en tout cas procureur na biso ya matete grand frère ya Edimon oyoki pasi ya ba ko tambolaka Félix azali ko maintenir kaka ke vaccin et kozwa la République démocratique du Congo allez-y comprendre pambate azoki déjà misolomaye côté abayi mapinga mbutu mazali pambate na yebisi bino ngambo mosusu ezalaki ya X ngambo mosusu ya Y alors bayi mapinga boyoka npe ya bozali malamu te est-ce que ba mapinga bazalaka ya moto to ba mapinga bazalaka nde pona ko servir nation bandeko bakonzi ya mapinga bomi bongesa bote akaba mapinga babino ba mapinga bazalaka ya bato te yango nde bozali ko boma ekolo bandeko balandi tokei pe na ngambo la biso ya Beni ezali surpris toyoka ki ebola ezali koyoka la te ezali ka coronavirus mais lobi pe to kamwe na Beni moto moko akufi bongo na coronavirus et na ebola plutôt ezali ko sala biso passe nini bozali ko luka la République démocratique du Congo balobi na ngambo kuna ya Sud Kivu en tout cas bango batomboki makasi balobi bakoyo kanga Vital Kamerhe te botala nde bazo diviser République démocratique du Congo pambate bayebi ete moto azali moto ya ngambo boye moto azali moto ya ngambo boye nde bazali kosala po ete ba diviser biso kasi yo mona Congo nini yo lobi armée rouge balobi boye esengo ekomeli bango ndenge mona mboka Vital Kamerhe akei na prison pe lolenge quand ya diable bakomi divisé bande koma yebisi bazali koya ya bino tokolo bango mokolo mususu kasi tolobela nanu ekolo pomba te mingi ezali ya koloba penza na ngambo ya ekolo Vital Kamerhe azana 4 secrets oyo balobi akobimisa balobi ezali 4 secrets yango ezali ya nini Vital Kamerhe akobeta mpoke ya 4 secrets na prison Makala vraiment mokolo bakoyebisa biso tokokende mais balancer déjà Vital Kamerhe na kati ya prison akobeta 4 secrets mais bandeko balandi mususu kaka ngambo ya Vital Kamerhe ba avocat na ye bakendaki bongo kosenga ndenge basengaka liberté provisoire mais ba rejeter yango baboyi kopesa ye liberté provisoire et puis mona mboka Vital Kamerhe vraiment tozalika koyebisa ye ete yako pamba te bazali ko préparer déjà Jean-Marie à côté ya FCC Jean-Marie nde bakotia ye nesika wana yango tolingi totuna atako bondoki yango ezalaka Direcab peut faire à côté à Hippolyte Kanambe. Le coup la Vital Kamerhe qui Félix a la droite à côté Direcab. Bazali ko préparer les Jean-Marie azali bongo moto ya FCC kasi ye moko Jean-Marie nakolobaka Jean-Marie alobi boni Jean-Marie alobi ete ye azali moto ya FCC est-ce que ezali malamu ye akendeli suko koma moto ya Félix toyebi bino bandeko langa bokosa biso kaka boye bandeko ezali penza kondongwa Janine Mabunde contact d'accord pour eloko ya lukaki yango oyo ekoki bino moko boyebi ete bandeko seka Félix alobi la Félix ata article moko o balaxie Félix azoko te la tango Félix alobaki makambo ya ko déboulonner kasi bango sikoyo basangana tamwe mwamba basali force pona koluka ko déstabiliser président Félix Tshilombo tokei na lombango penza tozali kokoma na biso na suka po mayebisa bazali ebele kasi tokokoka koloba nyonso te ezalaka bobele minute 15
kuna tomoni mwana mboka Franki Diongo atelemi penza ko belela makasi alobi lokola Tambwe Mwamba alobi bongo congrès président Sénat ezali temps oyo Félix Sepe a profité à déboulonner parlement. Est-ce que ako destituer français yango yangwana mutuna yangola totuni po ete ba français ba ya ebele ba rétro commission ba déboulonner biki rouge ba okiliko mais tomoni sort nango ezalité. Bandeko motuna etunami epai ya ba révolutionnaire balobi lokola bakangi Vital Kamerhe pona makamba 100 jours yango elekate poto koma déjà na une année. Est-ce que bakoki ko salisa peuple te bafungola ba so de mouton pamba te coronavirus eye bandeko balandi awa la capitale ba pesi biso motango ya 234 personnes oyo bazali na coronavirus kasi motuna tozali kotuna boye na bamboka ya baninga nyonso tozali komona lolenge ni bazali kolakisa babeli na bango. Kasi pourquoi la République démocratique du Congo babeli bazali ka kobakisama kasi tozali komona bango te bisika ni bazali kotia bango na hôpitaux pe bakufi o bazali kokufa tozali pe komona te ndenge nini bango bakufeli bandeko balandi wana tolobeli ngobila moto akosala biso avanti ya kokangaka toyebi déjà pourquoi bokangaki Gombe ku monter bolingi bofungola Gombe bokena ngenge kasi mona mboka ngobila mai o zali kosala na République démocratique du Congo ekozongela yo po oye na capitale o to bengaka T5 o ezali bongo capitale marécager esika ozali kotia lokolo ezali esika oyo okozinda mwana mboka tuna yemoko mfumu na bango oyo awuti kokende ayebisa yo boni Kinshasa ezalaka ngobila oyo ezali banonu te maloba oyo ekomela yo bandeko tokomi na biso kokende na suka tokei na bandeko la biso pe ba ivoirien bandeko la ngai batindaki mwa mayebisi na bango ba auto sola kala bango balobi bango pe nekolo la bango vraiment bazali kondima te ke coronavirus ezali epai na bango pamba te ka lolenge biso tozali koloba awa bango bazali koyoka kaka multiplication ya coronavirus pe ba décès kasi bazali komona te donc ba ivoirien na biso tozali ndenge moko na bangolais pe ndenge moko kutu bandeko la biso na Angola balobi ezali kope na bango yango tozali koyebisa ba imboka ete bokeba bakobanda siko kokabela bino ba cash wana oyo uti Rwanda bakobanda koya kopesa bino yango bapesi yo mwa mosolo moke babeti yo vaccin zala mayele mona mboka Congo aussi okufa na wana nzala lala la maya malili ebomaka te bomi lengele po ete bitumba ekomi bandeko balandi mayebisi oyo ekomela bino pamba te lelo vraiment tozalaki na minute zomi na mitano ya kopesa bino mayebisi oyo bolelaki tango molai yango tolobi na peuple Congo vaccin ekotala kati ya nzoto na yo te mayebisi oyo ekomela bino na molongo mobimba mayebisi na biso pe ya suka tozali koyebisa bandeko na biso na molongo mobimba oyo bozali bongo na mikili ya mendele bokeba ba resista ba combattant bandeko na biso ba famille na biso bondima kokende na l'hôpital te bokende na hôpital te na bandaki de libango ete tokoyebisa bino lolenge nini bokosela bakisi na biso bokoko émission tokosala spécial to sala penza lolenge oyo tobandaki kosala ba mompulo banini bokende na hôpital te bazolongola bilo ba organe lokola nzambe na biso abundeli biso bitumba olie ekoye epai na biso bayindo ekoye epai na bango mendele tarande bakomi ko pardon bo vandala ndako bo mibatela botosa mibeko kasi bobosa na nzambe te tokomi na taya mibeko bolingo pe misala tokomi na temps oyo tosala misala wana pourquoi pamba te yo nanga to délivrer ekolo Congo bandeko balandi ndenge ka tolobaki mayebisi ezali kosopa na koto tomoni André Mbata azali ko adressé na Tambwe Mwamba président ya Sénat alobi ezali ko kamwa penza président ya Sénat na Afrique ayebi penza te kotanga mobeko likonzi ya mboka la bango nini ekoleka la congrès ya mwana mboka président ya Sénat Tambwe Mwamba pamba te awa André Mbata azali penza kolobela ye mabe azali ko tangisa ye alobi ete ayebi penza mobeko likonzi te kasi bilo boyebaki te obi eye mayebisi oyo makomela bino. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne na sima ya caméra du côté montage d'Acosta Mona Lela Nzambe lokola maya komela pe merci na Pape J directeur recherche stratégique pe sango mokonzi pareil monsieur Bangay pourquoi pas Boniali mon ami de tous les jours. Merci encore une fois la présence il y a Denise
mopanzi sango penza ya makasi makasi oyo komona biso na mokona malelo tika ete nzambe ya lola abatela bino oyo azana mato ya koyoka ayoka au nom de tout congolais etika la boye amen. Natia hippopotame mama na bango hippopotame tata na bango hippopotame potama mongo oyoka elengia hippopotame mbela mwasi ya mongo ayebi kolamba mpondo alimbondo hippopotame iso moto hippopotame nyango mpambe hippopotame bolila nsoso kapite ya loso hippopotame bokila lokondo evala pekato hippopotame anyati esende hippopotame vie boketu